yo bozo loba loba o ba sufisi wa ba soi-disant donc ya lora ba tout mon boye mon pépé da chasser son pépé bimi eza suna valeur ti ngana gusta la rosa na banga mutu te na internet o comprendre na zo mobala mutu te ba chroniquer zo mike o ba wole li mobile pété non yo ko mi wo ba fifisi wa na yo ka ki grâce tempo ba ba sala ba émission ba chronique musicale yo ko muta émission sans tabou émission musique au sala ya yo moko et puis na yo ki sous mikolo ba bina ba Sarah Bileng so ba Moski la sexy je sais pas et ça problème ni obo wele là botika kotianga na baramo boya bana salité obo sa ba sans tabou ba mipende salité sozo sa pe sans tabou ngo sali likwanze za te teza nini likwanze za latin bino bokomo lakse ba makwanza bomoninga na asina na stasha na banduta mais bino so bo sala ande musala mokonza sans tabou c'est la rosa au monde entier bi la rosa si la te nazali na ebse bon no loba te temelelo sko loba lo siko na bino loba botika ka kuluba o gusta la rosa za sondeni boyebi tala na ngai je suis présentable na ebi ko présenter be mission maman na ngai yeyo présentable na bien soto sala musala na botika polémique pour na danger na lekaka na mystique donc c'est la rosa na tika la rosa na rosa ba bichebiche na mibali wana te miki wana bo welila bokata soniti au gusta la rosa a tombo qui babi mikolo c'est comme si osa fâché hein osa vraiment na colère danger na ba chroniqueuse internet et ça pourquoi c'est dû à quoi mais quand on connaît ça bande quoi zo na biso gusta la rosa TV na ebise binonga na mozalicite ba chroniqueuse donc bao babimi bao luka mso abimi na mutu pozo succès abimi na pozo succès ngana na tana bango ti. Voilà, merci beaucoup. Très heureuse d'être parmi vous. Super salutations à vous. C'est déjà votre émission qui commence. Partout où vous êtes, News de Kin est là pour vous tenir compagnie. Toujours avec moi, Betty Massengou, la journaliste internationale et professionnelle, la femme du patron. Je suis là, la Queen Mada, comme dit Gusta la Rosa Maman Zwaka. Donc, elle est notre invitée de cette émission. Nous allons parler plus sur internet et surtout polémique au internet. Gusta la Rosa, problème nini entre naba chroniqueuse il y a internet naba obasala sans tabou naba obasala émission il y a chronique musicale bazo welela nini entre autres fifisi wa grâce tembo Karine moko je sais pas pour exemple tout le monde tindelinga message na ebi tabi Betty Massengou na ebi Gusta la Rosa muntu na ya kala depuis yamba no émission tout nae eza problème nini bazo welela nini mobali mbongo baweleli nini na bafi ya internet. Voilà, salutations déjà à l'ingénieur Dave Moubama, les papas de Joyce Daveline. Je pense aussi à Noël Kikiani depuis Londres, moté ma maman Titi Kikiani, papa na Victoria Noëlla na quartier à London. Donc mboka moko na ba roi prince. Salutations à vous, merci pour votre soutien, surtout à mon émission et surtout à la Fondation Betty Massengou. Merci aussi à la joie Amado Pichuna, l'hymne national. Il faut Serge Julie Bindele TV bo s'abonner pendant na Suisse wana yo ebikande to solo la ki Serge Julie solo la bien et yo lukela nga problème to nidi dans yo za famille Betty Massengou ta la mama ndoya mama na bino Massengou Betty Massengou mama voilà champion Kaimbe na Kenya Blaise Kava Igwe toujours na Kenya bisous à ma maman chérie maman Kati Bakisa. Voilà, Gusta la Rosa maman Zwaka moi ça pende. Bonjour, Voni Santé. Bien ma Betty Massengou tala yo Queen Mada lelo
invité nga lisu vraiment na ye place na yo na zala so na muno esalanga bien ya dégâts. Oui, na sepeli. Voilà. Merci maman Zoratona, maman Solé Belé obeta émission. Ba fan bazolanda yo, un mot d'abord na bango. Nalela bino ya trop ba fan na ngai kandi na ebisa bino Gusta la Rose TV payé bo s'abonner vraiment na Gusta la Rose TV ba o balinga ba sans tabou ya dégâts Africa Promo pe na zawana Libanga TV donc bo s'abonner na ba chaîne wana et ça là vraiment ya bien na lingi bino tellement ya trop. Oui. Voilà, mais balobi problème ina ngoni au Gusta la Rosa à tombo qui babi mikolo c'est comme si osa fâché hein, osa vraiment na colère danger na ba chroniqueuse internet. Et ça pourquoi? C'est dû à quoi? Mais quand on connaît ça bande quoi zo na biso. Gusta la Rosa TV na ebisa binonga na mozalisit. Ba chroniqueuse donc bao babimi bao luka mso abimi na mutu pozo succès abimi na pozo succès ngana na tana bango te ngai na Gusta la Rose na succès na ngana ndenge na nga vous comprendre ba les ondi yo bozo loba o ba sufisi ba soi-disant donc ya lora ba tout mon boye mon pépé da chasser son mon pépé bimi eza sous na valeur te ngana Gusta la Rosa na banga mutu te na internet vous comprendre na zo mobala mutu te ba chroniquer zo mike o ba wole li mobali pété non yo comme yo ba fifi si wa na yo kaki grâce tempo banga basala ba émission ba chronique musicale yo ko muta émission sans tabou émission musique au sala ya yo moko et puis na yo ki sous mikolo ba bina ba Sarah Bileng so ba Moski la sexy je sais pas et ça problème yo bo wele là. Bon naza tana bango te ba fan nga ba yebinga nga so no sel émission na polémique na mututi donc yango monique bazo luka ba lobela Gusta la Rosa donc na mozalis na banda mambuana liboso na bango bana mususu no lo baba na yoki otangi bakumbu baba na mo ba yesima na tan wana te ngai na wela mobile na bango te ngai le pembongo te. Bon ndi ba olo ba soi-disant Gusta zui ngai bango ndi fo bazo ngai kutu so na lingi mobali mibalo nga balinga ngai na niveau ya likolo bango ba olinga mibala bongo ti oui ndenge ni ah mama ba beza oinda bino banani Gusta la Rosa o bino bo luka bozwa so ndeni ni keba o muta pentacle boko kanga na ebise bino na bemission nyonso betima sengo kwid mada yo yebi mama na ebise bongo na oloba te temelelo sko oloba lo siko na bino oloba botika ka koloba o Gusta la Rose aza sondeni boyebi tala na ngai je suis présentable na ebi ko présenter bemission mama na ngai yeyo ayebi na ozwa mibali na bino na te biche bino ba chroniqueuse soi-disant ba benga mino mikolo ya mikie wa boleki Gusta la Rosa la patronne miko ba benga nga Gusta la Rosa la présidente donc maloba mokonzi sengeli ko tosa yango na internet muta kangi internet yanga ona santa boyebi pantaclet bo saloko bo bosana loba ngana rozo bimbai na mino te mikie wana soi-disant ba fifi si wa ba groupe na bango ba Karine Mokonzi banana kuna te na beno loba te bino banani ba niveau a likolo nga mibali na zwa ba ko boko linga monte pe ma beti ebele ba chroniqueuse mo ba bimi bazo finga la Rosa babi bango nde baleki yo na minute ezande bango na internet bakangi masolo. La Rosa, bon mon mikolo ndi la Rosa otala mati. La Rosa na otala mati. Silate. Na silate. Omoninga so sila Gusta la Rosa sila. Nga silate. Na zama kasi la Rosa ko boire lo mo lokuta we bat balandi. Taka kombo nde pesa. Biso to mo pesa ba santa bu mo boya ba professionnel. Omo ba santa bu nga ba responsable batala ngo. Na pro. Donc mutaleki ngate.
mozali sitaka babenga mozali na oma na veni na oleka bato ba otonda la rosa miko na sikisa Michael Jackson. Ah bon? Oh. Nebi tira sala Santa Buna Zenith ou bien à Olympia. Pour sikisa des gars, ba Mamadou Arisho ba ebi. Yo nani? Obo ya la rosa yo nani? Nzambe langai boa bana, vous comprendrez? Muto alaksa nzela za toujours simana ye. Donc mes œuvres parlent à ma place. Nana présentable na bien. Soto sala musala na botika polémique pour na danger na lekaka. Na mystique. Donc c'est la rose na tika la rosa. Na rose ba bichebiche na mibali wana tia miki wana boweli la. Bokata sonité. Bowela mibali. Bocha la rosa na kati. N'importe quoi. Oh, n'importe quoi. Ma betinga sona sili qui na finga na français. Na refinga ba sapri style français que je pense. Moi je suis comme ça. Maman Gusta la Rosa bi so sili ka finga na français. Gusta la Rosa. Oui makambo. Rien. Na lingate na lobebele pour na la professionnel so na loba ba fan na ba la rosa yo loba ebele te moi ça pembe. Et indi na internet Vraiment. Et indi bo chaka ba la rosa tina baba mamuna mino salité. Na bref bo welele lo côté. So mi ba na mino ba wala ndanga e goza msu ba muna la rosa propre anormal fimo classe na sitoshte na sens wana On ba sitosh na lobi kara pour no kikanda je vais vous botika kochanga na baramu boya bana salité bo sa ba santa bu ba mipende salité sozo sa pe santa bongo sali likwanze za te teza nini likwanze za latin bino bokomo laksa ba makwanza bomoninga na asina na stasha na banduta mais bino so bo sala ande musala mokonza santa bu c'est la rosa au monde entier bi la rosa si la te nazali monza santa bu c'est la rosa oya boya ngayo nani ponga mna bimisi yo bokomo bima na sima la rosa babiloko bo sala bola kisi soki nini nga sala ngoti na sala ngo wana bilwa mikie bafana nga ba yiba za fidèle nanga po bala kisi mino mo lisoko likwanza nde bomona ngo grave la rosa so la kisi za mystique boyebi et ça la pentacle ya de ganga na muta pentacle donc bo compara nga na batu mo boete na dali kolo nga na dali kolo faut bo compara nga emsu na ba Céline Dion vous comprenez bo compara nga na batu mo boete ba esima la rosa bo changa wapi mutu a grande loko nga bwe la grande ba santa buna nga batala yango ba konza ba mboko yo responsable otala santa bu bo compara nga tina bana mo bo ba yete sonde nini bo musangisa nga o la rosa zui mobala nani yo nani na sotele yo nga na sota kana yanduka koleka huile ma betina na kanda na oloba muto apeksa nga te pundi na boso na siliki do mabele ko ningana lesa voilà. Gusta la Rosa calme-toi hein? Donc et vos apaisements fan bozolanda biso Gusta la Rosa a vraiment monté talarara ba loba moi trop na combo na c'est tout à fait normal à ça la peut droit de réponse ou bien à loba l'accepter de quoi elle est capable et surtout na ba chroniqueuse oyo ba mi mona net bango ba danger za courant donc danger dans des courants mutazane danger te quoi courant des ara danger pour so simbiango kangami et surtout so dans la maille dans maboko keba voilà Gusta la Rosa évolution au lobby que aux un problème monté na bango bolé mobali te bolé mbongo te mais bango nde bolinga ba diembela na komba Gusta la Rosa donc ba diembela na kombo no mais ça ba tout soupe na internet on appelle ba sali pe succès avant yo Gusta la Rosa mon dans étoile net basala succès mais succès o la rosa yena ayana ngo ti lelo no kende muto ko sala on lo wanga nga na mystique ma beti na ebisio na donc succès na nga
faut lobisa bato ebele succès na nga faut bato basala neti mais bakoka na la rose te ebele pe baboyaka yo faut ndimaka même Gusta la Rosa ebele pe batako pe tembe bandimaka pe te surtout na ba chroniqueuse wana internet. Bon, ndimanga te po baebi na présentable na bien dans la rose, c'est la rose. Mozalis la présidente. Oyo ndimanga ite anambano na nga mama konzit. Taka lwe utilikolo yuna ndimanga te. C'est bon ndimanga te ba salon ya c'est pour mon konzi. Tango telemi wana yo yebi. Tala président bi coronavirus reste à la maison. Na ko ba pe ba to sans tabou reste à la maison. Est-ce que ba to ça? Ba to ça. Bato sa makasi o la rosette naza mystique omoni nga santa bunanga sambla muto akokana santa bunanga ati o kopanza makoni na sala déjà so na bina sala ngo bino tu bozala bwe potara moi sa pembe so afungoli oyo makambu. Voilà, Maman Zouaka, nous arrivons déjà vers la fin de notre émission. Je me reviens, Bafano Balandi Bisso, Mwambo Tekandenge Zalaka, ba retenir ni na passage na yo na émission na Bisso, et puis numéro de contact pour na ba balinga ko benga yo ko soutenir yo yo bikandenge Zala. Ouais, Bafan na ngai na lela bino ya dégâts. Bozala raté ke so bomoni loko mo boy bakosi bino na mopende mo boyzanga na o sens o panzani te la rose azawana moi sa qualité moi sa propre o azara présentable l'émission donc ba fan nga bo soutenir nga bo kabiyo kayoka te boyebi qui est la rose la présidente mozali singa yeyo na ebisa bino no lobati donc nazawana nazaka pour no sepelisa ba fan nga nazana ka pour no sepelisa bino na mission boyebi ba émission la rosa nazawana na lingi bino tellement ya trop je vous love numéro nangeza plus 243 99 35 22 707 plus 243 99 35 22 707. C'est ça, merci à trop. Voilà. Merci beaucoup Gusta la Rosa. En tout cas, numéro nae pe on a émission ya salara so kotika na Africa Promo 243 au monde ba numéro nae bo s'abonner pe kuna vraiment ebele même soko ke na libanga TV be émission nae pe zali besoin numéro nae ata na canal Future One bo s'abonner bo tala be émission bo partager rosa la biso bien ata même na chaîne nae Gusta la Rose TV au mona ba numéro nae zawana. En tout cas, merci beaucoup déjà à l'ingénieur Dave Mobama, les papas de Joyce Davline, bisous à ma maman chérie, maman Cathy Bakissa, merci à Noël Kikiani, Nakata à Londres, moté ma maman Titi Kikiani, papa na Noël na Victoria Kikiani, merci à la joie Amado Pichou na l'hymne national, Maboko Bank, Nakati à France, Bazoignon soyo fele batiki nangaka la joie Amado Pichuna. Merci Serge Julie Bindele TV champion Kaime na Kenya, Blaise Kava Igwe Chaler, Nakata Kenya. En tout cas, merci, on se retrouve déjà à la prochaine et salutations aussi, merci à vous tous, Roi Prince na Londres, en tout cas Fondation Betima Sengoza wana kaka pona ko soutenir boyebi confinement boyebi to fanda ki moi monke mais je crois par la grâce de Dieu to rozongela ba activité na biso surtout ba orphelin wana baza malade batinelenga message mais on n'a peu rien onyo so monter mais touti ata moi ki sito memela bango et ko ça la bien image bromo na toujours na Libanga TV na émission News de Kin. Voilà, merci et à la prochaine. Au revoir, ciao.